Shalom, 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 peuple de Dieu, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les seigneurs. Bonsoir, bandeko nangai. Esika nyonso tu bokutami na ngonga oyo, na mboka nyonso na moi na butu, ça dépend ya l'heure nini message oyo. Ekokuta bino vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu pe kimia na Yesu Kristu na memi yango vraiment na mabota nyonso bandeko nyonso bokolanda ngai na pokwa ya lelo. Ngai ndeko na bino na ye lisusu na message kouta epai ya Nzambe, ba message kouta epai ya Nzambe. Vraiment j'espère vraiment na motema na nga mobimba ke ba message oyo ekopambola biso bandeko na nga po ezali ba message moko très important po na bomoi na biso vraiment. Kimia na Yesu Kristu ebanda kopanzana na ngonga oyo soki kimia ezangaki nga na memi kimia na kombo na Yesu Kristu. Mais avant tokota na ba message na biso nazotika nanu mama oyo na maboko ya Nzambe. Nazosala prière kotika mama oyo Nzambe akamba biso, Nzambe abatela oyo bakolanda ngai nanga mutu nazopesa message oyo na ngonga oyo. Au nom de Jésus-Christ, je fais la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Papa, merci pour la maman oyo, merci pour la grâce na yo, Papa, merci pour la grâce au sali biso peuple na yo, bana na yo, Nzambe, ya ko révéler biso makambo oyo, tokukaki koyeba te, soki yo te o révéla ki biso yango, Nzambe na bolingo na yo, merci Père Céleste, tika, ete message oyo, Papa, et sunga biso, et délivrer biso na nyonso, Papa, po but na yo, Nzambe, ezali ke to, kangwama, but na yo papa, posa na yo na ba message ezali ke efungola biso mayele, ekwesa ba ekai na molimo na yo na miso na biso, pe matoi na biso efungwama papa, yango na sengi na molimo na yo, Saint-Esprit afungola biso mitema, afungola ndeko nyonso akolanda message oyo, motema po ete akoka komema, kondima, kokotisa message oyo na motema na ye, pe Saint-Esprit asunga biso na kofungola biso mayele, sagesse, discernement, po tokoka comprendre message oyo opesi biso po na bomoi na biso. Je te remercie Père Céleste na tiki momo na maboko na yo, o banda na biso pe aussi na biso, puisque la parole nous dit que tu es le premier et le dernier. Likambu nyonso tu yondo zali bandeli pe suka ozala na biso comme alpha, puisque tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tika bandeko nyonso bakotala message o ba pambolama et surtout bazala protéger na makila na yo. Tango message oyo koma na bandaku na bango bazala protéger pe message oyo ekangola bomoi na bango na kombo na Yesu Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc mes frères et sœurs, na message nazala ba message au pesa, mais na bandina na message oyo ya liboso, message moko ezali vraiment important bandeko na ngai. Yango nasengaka nga toujours nasengaka ngai moko tout d'abord nasengaka toujours que le Saint-Esprit azala nanga, Saint-Esprit asunga ngai na ko comprendre le nzamba pesa nga ba message na sambelaka vraiment que Saint-Esprit asunga nga na comprendre ba message pour ceux qui Saint-Esprit asungi ngai te na ko comprendre te message na ko joa message mais na ko comprendre ngote donc na ko profiter na ngote na bomoi na nga na ko comprendre te eloko nini Nzambe alingi koloba na ngai. Alors ezali pas si pe mawa ko joa message mais ko comprendre ngote ko profiter na ngote, parce que ba message ya Nzambe ezali très important, ezali na tina ya bomoi na biso mobimba. Puisque Nzambe ayebisi biso na livre ya Job 33:14 que ayaka na bandoto, ayaka na ba songe, ba vision pona ko solola na biso. Ezali dialogue ya Nzambe ya ko yebisa biso ko talisa biso nini eza ko salama. Tomoni na mukanda ya Nzambe, Nzambe lobelaki basali na ye presque bango nyonso tu na ba songe. Tomoni Joseph, tomoni Abraham, tomoni David, tomonaki Nzambe kosolola na basali na ye nyonso na mukanda ya Nzambe kaka na bason. Nzambe abimela mutute, à part l'air abimela ki Moïse, ayebisaki Moïse en plus abimela ki nasima, puisque ayebisaki Moïse ke okoki komona ngai te, soki omoni nga okozala lisusu na bomoi te. Donc voilà, mes frères et sœurs, to négligeaka ba message on Nzambe azopesa biso te po ezali bomoi na biso mobimba. Ce sont des choses vraies. Nzambe comme azali molimo, ayaka na molimo ko yebisa biso makambo oyo ezosala ya solo. Po ngai na moni makambo naza komona makambo oyo ya solo
eza kosalama pe nazanga moko te nazali na bandeko ebele groupe mobimba oyo bazali komona makambo oyo bazalaki konéglige avant lelo bacomprendre ke makambo oyo nzambe alakisaka bango bandaka eza bandoto te eza te olali pongi omoni puisque quand tu dors tu n'es pas censé ya komona likambo puisque olali ozali lisusu wana te puisque nzoto na yo elali mais nzambe comme aza molimo akoya kosolola na molimo na yo puisque il est esprit c'est comme ça qu'il se révèle à nous lelo bandeko ebele bazwi conscience na likambo wana que bandoto eza très important to négligeaka yango te donc bandeko na nga nazobetela bino lisolo oyo nzambe a utilisé ngai moko si je peux dire cela nzambe a utilisé ngai moko na kotalisa nga makambo oyo atie ngai moko na épreuve wana po nakoka kososola likambo oyo lelo nasunga bino bandeko na nga ezali ndenge ya kolakisa biso comment prier ezali makambo nazoloba soki ososoli yango okokotisa ngo na ba prière na yo ekopesa yo sagesse moko na losambo ekosunga yo oyeba ndenge nini faut kosambela ekosunga yo makasi ndeko soki ozwi ba video nyonso ba message oyo nazopartage omeki kososola yango omeki kotia yango esika moko ekosunga yo na koyeba kosambela oyo nga nazopesa ezali kosunga bandeko bayeba ndenge ya kobondela nzambe bayeba nini oyo eza kosalama bayeba bazala na révélation surtout révélation po même mokanda nzambe ayebisi biso un peuple sans révélation est un peuple sans frein oko comprendre eloko moko te sans révélation même pour diriger prière na yo losambo na yo okozala na problème puisque tu ne connais rien oyebi eloko te oza na connaissance ya eloko te oza na révélation te alors que la parole nous dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre nzambe akosite akosaka te il est fidèle à sa parole alobi la vérité te rendra libre eza kaka soki okomi na connaissance ya likambo nde otelemeli likambo wana nde oyebi kobondela nde ozali délivré na likambo wana bandeko na nga c'est comme ça okoki kodiriger prière na yo dans le vide te sans ozala na connaissance okomona ke kobondela pendant des années ozozwa solution te ozozwa réponse te puisque oyebi te oza na révélation te alors nzambe aza bolingo a révélé na biso makambo oye bombana. C'est pourquoi il a dit invoquez-moi, je vous répondrai et je vous révélerai des choses cachées. Je vous révélerai des grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas. Nzamba lobi bongo pamba te maloba nzambe nyonso ezali na tina, ezana sens. Dieu ne parle pas pour rien. Alobi bongo pamba te. Alobi te invoquez-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des grandes choses pour rien parce qu'il n'a rien à dire. Non. Azan nzambe. Ceux qui nous ont adressé na biso bana na ba parole wana c'est que c'est comme ça c'est qu'il a révélé biso makambo et bombana donc ça veut dire mes bien-aimés dans le Seigneur qu'il y a des choses qui sont cachées il y a des choses où ça la makana soloka na ko bomba na obiso to yebité c'est vrai c'est comme ça et l'oro mususa olobezati to changer nature ya nzambe te to changer maloba ya nzambe te to tordre ba parole ya nzambe te c'est comme ça Nzambe aliyebisi biso qu'il y a des choses cachées. Donc ngai lelo nazara pena na posa na yeba des choses cachées. Pourquoi pas puisque Nzambe alobi na invoqué a révélé nga des choses cachées makambo e bombana. Donc Nzambe oyo ngai nakangami na epo azo révélé nga des choses cachées. Bande kona so ebisa likambo yo kosunga bino po ko yiko komela ndeko nyonso. Nzambe il y a quelque temps alakisaki ngai makambo moko très sérieux par rapport ya mutu songolo nzamba la kisa nga likambo mutu wana aza mutu privé te oya koki lelo ko sala bino pe mabe bandeko nanga ne vous inquiétez pas ponga so nzamba la kisa nga mutu oya zo simba milimo ya bana na ye oya zo guider soi-disant berger azo guider bana ya nzambe azo zwa bana nzambe groupe azo mener bango vers la perdition na koyebisa bino bandeko soki nzamba révélé nga mutwana boyebi nga malamu na koya na kotanga komba mutwana pongai na bangaka mutu te nzambe na nga batelaka nga na yebi makasi ya nzambe oyo je n'ai peur de personne na yaka na pesi kombo mutu na lobi likambo ndenge nzamba alakisi nga mais soki eza likambo oyo etali ndeko moko privé en privé asa rien à voir na peuple de Dieu asa pe na bomoi na ye eza ye moko mutu azotambola na modèle wana na kopesa na ye moko message wana
donc ezali problème à régler na ndeko wana. Mais comme ezali likambo ekoki kokomela ndeko nyonso, voilà na ye nango bandeko pona partager na bino likambo po ekoki pe kokomela yo ndeko na ngai esika ozali. Il y a quelque temps Nzambe alakisaki nga ndeko moko, alakisaki nga ndeko wana na ndenge ya misala na ye. Alakisi nga misala oyo ndeko wana asalaka. Bandeko, il y a des choses où Nzambe akoki kolakisa biso mais échoqué yo. Ekamwisi yo. En tant que mutu, en tant que être humain, peut-être na komesana na mutu wana, peut-être na tokanisaka ke toyebi batu. C'est pourquoi ami ya mutu o ebombani na kati ya mutu ka Nzambe mutayebi yango bandeko nanga. Eza pasi po yo mutu. Nzambe soka fungoleli yo kati ya mutu to yeba mutu wana na kati na ye. Eza vraiment pasi. Okoyeba te tikino Nzambe ye moko ako révéler yo nini yo mutu wana bombi na kati na ye. Alors Nzambe alakisaki ngai ndeko wana nayebaki ye na mesanaki na ye makasi. Ti Nzambe bandi kolakisa nga misala etamboleli ya ndeko wana. Alors namekaki kosunga ndeko wana, namekaki en tout cas pona ngai na monaki yango ne bandele ezalaki lokola Nzamba confirme ngai. Ezalaki kokamu, ezalaki choc. Non, nandimaki te. Nandimi te mutu oyo. Mais kaka ndenge biso pe batu na mokili balobaki oyebi mutu moyebi motema na ete na bondelaki Nzambe. Na meki kotuna Nzambe première fois. Nzambe na bolingo na ye comme alingaka bana na ye, alingaka bana ne ba se repentir. Azo sunga biso, azo sunga ndeko na partir na nga na kopesa bandeko na ba message ko yebisa na ndeko na ke en tout cas kangama na Nzambe na biso bongola motema na kote oyo sala boy luka Nzambe akosunga yo na bande ko sala ngo pona ndeko wana nga vraiment na motema nyonso nazaki na posa ndeko wana abongola motema na ye a se repentir alongwa na ba nzela ya mabe alongwa na misala ya mabe. Mais ça qui plus fort que ndeko wana zaki kokoba na kotambola mabe. Alors Nzambe na bolingo na ye comme achaba bana na ye à part comme apona oya ye. La Bible nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Azana ba oya ye apona oya ye alingaka ba simba te. Nzamba zaki kola kisangai ko continue kola kisanga misala ya ndeko wana penga na so senga na Nzambe Nzamba zo kende na biso na douceur. Mais koma ki na mama moko ndeko wana alingaki koyoka maloba oyo Nzambe azo tindela ye epai à partir na ngai te. Nzambe koma iko tindela nga puisque Nzambe apesaka ba avertissement Nzambe lobaka malembe. Et moi je sais Nzambe azo lobela ndeko wana malembe. Tangu Nzambe azo lobela ndeko wana malembe nga nazalaki koyebisa ndeko wana. Nga pe naza kokoba na koyebisa ndeko wana. Ti Nzamba komaki na ba message moko pona e précis. Nzamba komaki na ba message moko précis pona je veux dire que oyo penza ya net. Nzamba zaki koleka lisusu te en parabole pona ye. Ayebisanga alakisanga apesanga ba message moko indirect. Non, Nzamba akomi kolakisanga ba message moko précis so na Nzamba alakisinga akomi kolakisanga na bengi ndeko wana directement Saint-Esprit alobi nanga benga ye yebisa ye que l'ainsi dit l'Éternel. Nzamba alobi boye. Nako benga ndeko na yebisi 1 2 3 précisément ndeko azangi na likambo akoloba po makambo na lobi na ezali exact. Nzambe akomaki na niveau wana. Donc elingaki kolakisa ke Nzambe akomi kokomisa patience na ye na ndeko wana na suka. Po bandeko nanga boyebi nini? La Bible nous dit que mwinda na molili ekoki kotambola ensemble te. Ça c'est Dieu qui l'a dit. Nzamba lingi bongo, Nzamba lingi mwinda na molili etambola esika moko te. Puisque ceux qui sont de la lumière bakoki kozala na ténèbres te. Toyebi signification ya ténèbres na lumière. Ténèbres ezali bana ya Satan, lumière ezali bana ya Nzambe. Alors Nzamba lingaka bana na ye ko mélanger yango te. C'est comme ça puisque mbuma ya mabe koki ko bebisa mbuma ya malamu. Nzambe alingaka te. Alobi na biso te tozala na haine, alobi na biso te to kanga baninga, to lobisaka bango te, mais to se mélanger te. Po la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Mbuma ya mabe ko bebisa mbuma ya malamu. Et puis
na misala wana surtout ezali très dangereux po ezali misala ya molili eza misala ya mabe ya kindoki tomoni yango ebele ndeko balesi ye penza kindoki allié yango allié kindoki comme une blague ndeko wana akomi pe ko pratiquer kindoki tomoni bandeko boni babebisi bango tomoni bana boni surtout bana babebisi bango na kindoki pona nini po zwaki mwana na yo pesaki na mutu azali na misala ya kindoki qu'est-ce qu'ils font bandoki balie sanaka kindoki bakokomisa yo mutu na bango ou bien komi mutu na bango ou bien pe balie yo tomoni batu boni balie bango ndeko komi yo lingaka vérité te olingi to bomba vérité to bomba makambu ndenge ezali wana vraiment ndeko nanga ezali opinion na yo mais vérité kotika la vérité c'est comme ça que ça se passe ndenge mususu ezali te c'est la vérité il faut qu'on dise ma vérité pour na ko changer yango faire quelque chose de ça pour ceux qui ont ba pratique wana te il faut jouer makambo na considération ndeko azana ba pratique wana bondela pona ye soki pena nzamba révéla ki yo ndeko moko azana misala butu ya kindoki bondela pona ndeko wana kozalaka na ye bongo aveuglement te puisqu'il y a des conséquences yango nazo beta lisolo alors ndeko wana tangu nga na yebisi plusieurs fois nzamba bandi ko pesa nga ba message précis na bandi ko pesa na ndeko wana qu'est-ce qui est arrivé ndeko wana à un moment donné, à comme si ko éviter, à comprendre ndeko na ba message na comment ko pese comment qui tellement précis. Bomoni nzambe nenga salaka, nzamba beti ete, nzamba lobi nanga te betaye, nzamba lobi nanga te fingaye, nzamba lobi nanga pesa et message. Pour ala ki sabiso ki azan nzambe amona kanyoso. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui reste caché devant la face de l'Éternel. Nzamba prouvé que nazan nzambe e wana za mwana nanga. Na moni oyo yo zana ngo pene na ye me na tindeli yo message na yebisi ndeko wana na bandio pese ba message précis o nzamba e komi trop précis ndeko bandi ko kima ndeko bandi ko sala neti ko kima ye moko tant ndeko sali lokola bandi ko kima ye moko nga eloko ni na sali na comprendre kako nzamba lobaki na vandi na tikali bongo stationné na tiki nzambe asala c'est comme ça que les enfants de Dieu agissent biso zana tan oswana na mutute mwana nzamba swana na mutute ata nzamba ebiso à l'action likambo oko sambela pona ndeko wana soki pe nzamba pesi message oko pesa na ndeko wana lo sambo na yo ndeko ba prière na yo muteko kimisa ndeko wana façon na yo d'être relation na ona nzambe na yo muteko kimisa mutu ya mabe biso to banga kato banda ko lenga o banga te biso bana nzambe ozana nzambe oyo azobundela yo eloko eza mabe pene na yo ndeko kima yango moko alors ndeko wana komaki ko kima ye moko nzambe a prévenaki ngai na ye komona yango bien na suka na ba attitude ya ndeko wana alors comme aboyaki kobongwana ye moko akimi ye moko alongwe pene eloko nini esali natika ndeko wana puisque alingi kokoba na misala na ye ya mabe alors natika ndeko wana namonaka ye lisusu te nde tozali toyebi nde tozalaka na mboka oyo baoccupation nga na kei na nga na gauche ye ake na droite na moto azalaki na baoccupation na ye mpe azokoba mingi na mosala na ye ya butu j'ai compris que atikaki yango te mais akimaki puisque nayebaki vérité aye ko comprendre que nayebi ye ndeko wana akimaki ye moko bandeko nanga boyoka muko mususu na kati ya ba course nazosala ba course na koti na kati ya magasin moko nake kokutana na ndeko yango comme toza batu tokokutana kaka nakutani na ndeko yango kokutana nakutani na ndeko yango nazalaki pe kutunga moko te nazalaki na muninga mususu na ndeko mususu ya mama nanga tosambelaka na ye na kati ya groupe na biso ya prière maman vertueuse ayebi témoignage oyo et ba mama ba yebi yango de toute façon et ça pona kosunga peuple de Dieu na kobanda nano esiko nga na vandi donc na kati ya groupe donc mama wana ye ngai na mama na ndeko mususu tozosala ba course na kati ya magasin wana tokutani na ndeko wana comme tokutani na ye de face à face ndeko wana akokai lisuku éviter ngata ayebi ke ndeko oyo ayebi misala na ngai eloko ni ndeko wana asali ndeko wana a s'approcher na biso
tokutani de toute façon moyen ko éviter ezaki lisusu te ndeko apesi biso mbote tozongisi pe mbote malamu totelemi 1 ou 2 minutes ko solola puisque nga naza sûr na nzambe nanga nayebi ke nzambe nanga ata balobi aza nani ata balobi ndoki yango aza na maseke ya 1000 kilo nayebi ke nzambe nanga aleki ye na nguya Yesu Christ Jésus Christ de Nazareth aleki ye na nguya alors tokomi ko solola ko partager 1 ou 2 minutes kaka alors ndeko wana tango amoni ngeloko ya liboso réaction na ya liboso ezalaki alobi nanga ndeko namona yo kala mama dasanga na bien nazali bien ndeko nanga alobi na ngai wana azobetela bino bandeko nanga lisolo nga na vivre po eza likambo obomba te po na osunga bino te bandeko so na bombeli bino makambo po nzambe azolakisa nga spirituellement ezali bomoi mobimbe koki pe kosunga bino alors ndeko wana alobi na ngai apesi nga mbote na répondre pe bien sans problème alors mbala moko alobi na nga mama namona yo kala nalingi na ya kutu na ndaku nde na monyo nazalaki na makanisi wana ya koya kotala yo ya koya na ndaku sans réfléchir comme tozalaki na biso dépassage tokutani kaka boye nayebisi ndeko wana nalobi ok problème eza te pourquoi pas soko olingi oleka na ndaku obengi ngai nayebisi ndeko wana ndenge wana d'accord ndeko wana lobi na nga en tout cas lobi sans faute nakoya na ndaku nakoya penza kotala yo mama nakoya na ndaku tosolola nga nayebisi ye ok problème eza te nayebisi ndeko wana ndenge wana nakozela yo problème eza te tokei toleki nga na ndeko mosusu tozalaki na ye nazongi na ndaku eloko nini nga nasali ngai na ndeko oyo mosusu pe tokabwani nazongi na ndaku natia mabolongo na nga na se nasambeli nzambe nalobi papa mutu olakisa nga misala na ye mabe pe okonfirme nga plusieurs fois pe mutu oyo akima ngai ye moko puisque a comprenant elle a juste compris que nayebi misala na ye mabe mutu oyo akima ye moko mais lelo akutani na nga réaction na ya liboso ezalaki aya kotala ngai nzambe soki mutu oyo akoya na ndenge mabe papa aya te prière oyo nga nasalaki yango wana soki akoya na ndenge ya mabe po aya kosala misala mabe papa batelanga kanga makolo na ye aya te nalingi te atambola na misala mabe aya nango na ndako epa na ngai na koaccepte misala mabe te me ngai na munoko na nga naboyi te aya nalobi nakei nasambeli na nzambe nayebisi nzambe ndenge wana bandeko na ngai nalani na nga pongi esili wana ezaki mokoto kutani lobi nango nazozela ndeko wana soki akoya nazozela natala nzambe na nga akosala bandeko na nga lobi nango physiquement mwasi wana pe aya na ye te ndeko wana akomi na ye pe na ndaku te nasambeli nzambe na nga nalobi ok papa ko mutu oyo aye te seke yo mutu boyaya po nasambelaki nayebisi yo papa soki azotambola na misala mabe akoma te po nga comme naza mutu na ndimaki yango ndenge wana po na misu peut-être ya bato nakokaki koloba te non na repousser na ndimi yango ndenge wana mais yo na bonzambe na yo nasambeli papa namoni mutu wana aye te a réagir te alobi pe eloko te po wana l'air nazoloba bongo bandeko na ngai se komi pokwa et c'est komi déjà l'air eseleki to komi déjà na pokwa à peu près na babutu namoni ndeko wana aye te ayaki te a réagir te alobi pe eloko te nde nasali prière na nga nalobi bon c'est que nzambe na nga boyi mutu oyo aya ndenge nasalaki prière c'est que azotambola toujours na misala mabe nzambe ye moko aboya permettre te ngai na force na ngai na ndenge na ngai ya bomoto je n'ai rien fait nasali eloko moko te fort moko te naloba bon ti lelo d'ailleurs bandeko na nga ti lelo ti ndenge nazoloba na bino boye mes bien-aimés c'est comme ça que na agir face ya mutu wana par rapport à tout ce que Dieu m'avait montré. Alors, nasali na prière wana, bandeko nanga na lali na ngai, eleki ndeko wana o alobi insistaki akoya. Alobi nanga na koya lobi. Aya te abenga pete ni na téléphone. On même à s'excuser lobi puisque azana numéro nanga yebi pai nanga za mutu ayebi nga to yebani.
pe ayebinga tu ya komesana penza. Donc akokaki kobenga ko s'excuser. So totali bien, c'est ça la manière des hommes. Muto azana manière, tu vas t'excuser, soko okele pas muto, tu t'excuses. Mais à s'excuser te, a benga te. Et puis ndenga na bande ko yebela ekala, azaki mutu soki akoya ta ko benga. Soki likambo ko benga, même kout na makambo zaki utilité ko benga. Des heures et des heures. Alors j'ai compris qu'il y a un souci. Na bikaka gloire à Dieu. C'est tout. Na la linanga. Bande konangai mais bien aimé dans le Seigneur, place les kambunyo sur banda ki yango wana. Nzambe aboyaki aya physiquement. C'est ce que moi j'ai pensé. Bande kwa après 2 jours na lali, Nzamba zola kisangai que mutu o alobaki nanga koya na moi. Abengaki nga physiquement lobi nanga na koya kotala yo mama a insisté ayate, abengate, a sala réaction mon côté eleka. Mutu wana lobaki nanga bongo. Nzoka mutu wana comprenaki bien, ayebi bien nani nazali. Bande konanga bolandanga bien. Ayebi bien nani nazali dans le Seigneur. Ayebi que so na tie makolo nanga kuna effectivement na ndenga nzoto boye, moto penze zali. Eko simba te. Azaki ko luka porte d'entrée. Bande konanga mutu wana aya na molimo. Nzamba zola kisanga ke mutu wana ye, ayaki. Mutu wana ayaki na nzoto te nenga lobaki maye na molimo. Aye pe akoti epa na ngai na molimo. To vandi pe na mutu wana. Siko tango mutu wana zo kende wana siko na zo betela bino nzamba la kisinga isiko. Filmo e salamaki o mutu wana salaki. Aye pa na ngai na molimo. Na nzoto boya yete pona akokaki koya na nzoto te. Aye na molimo. Donc comme na ndimaki, comme na pesa ki oui na ngai, c'était ça. Ça suffisait pour lui. Comme Nandimaki, na munoko nanga, oui, c'était une porte que j'avais ouverte. Mutuana aye na butu, aye nzamba la kisinga komi, siko e komi tangu akende. A mutuana asengingana kende kotika ye na voiture te, na voiture nangai te ou quoi. Mutuana sengana tika ya zwa bus. Wana na ndoto, nzamba zola kisanga na butu. Na kei kotika mutuana butu, na kei kotika epe azwa bus. Kokene na kei kotika mutuana azwa bus, mutuana akomi na ara bus, bus eye. E loko nini salami, mutuana amati na epe na bus. Komata mati na bus bandeko na ngai, olie amata ye moko na bus, ngai na se retrouver na ye na kati ya bus. Ngai na se retrouver na ye na kati ya bus. D'un coup, bus ango komi na ba compartiment. Eza lisusu bus te ndenge train ezalaka ekomi train. Bus wana e se transformé ekomi train. Na komo mona ya komi côté mususu, nga na tikali côté mususu. Alors na bandi ko benga ye na bandi ko beta na vitre na ba vitre wana ndeka train ezalaka. Ekomi train bande ko nangezo kende. Et to ebiti na train, train zali ba ye ko zwa yo na liwa, ba ye ko enlever yo. Misala ndeko wana a planifier ki po sala nga yango wana. Alors na bandi ko beta ko arrêter train wana, na bandi ko beta ko arrêter train wana. Alors ko beta ko arrêter train wana ezaki prière. Spirituellement c'était la prière. Et loko sauver biso, bande ko loko sauva kingezali prière. Et loko ezo sauver biso, c'est la prière. Yango na so yebisa bino, bo retenir makambo po elakisa bino comment prier. Na ko limbola na suka. Alors na bandi ko beta vitre, na bandi ko beta vitre, mutu wana zo talanga abandi na ye ko kende. Donc Nzamba la kisinga captivité. Plan ya mutu wana ndenge zalaki. Donc physiquement koka kite, koya peye moka koka ki lisusu te, il fallait jwa parole na ngai. Donc ndeko soki mutazo senga yo likambu na moi. Si c'est un oui, olobi oui, si c'est un non, tu dis un non. Mutakoko senga opesanga fungola ndaku na yo. Oye na mutazo sengo biloko na butu. Il faut qu'on a force ya ko boya na butu. Pe na moi. Kaka na butu te mena moi. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 5, dans verset 37. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Maloba nzambe nyonso ça très important. Nzamba alobi na biso na Matthieu 5, 37. Que ta parole na yo, ezala oui, oui ou non, non. Ce qui suit le contrairement vient du malin. Donc que ton oui soit oui
que ton nom soit non. Oyo yo ndimi na mokili. Endimami likolo. Ezali lokwa liloba nzambo yebisi biso, ce qui sera lié. Oyo kokangama na se kangami likolo. C'est tout simplement ça. Et boyebi ba maman, bandeko na ngai, excusez-moi na lobi ba maman na mese na ba maman. Boyebi bandeko na ngai, mabe ezo salama mingi pona bindima ndima na biso. Ozo ndima likambo na soni. Oyo kozongela yo mabe. Conseil na ngai, enseignement na ngai lelo yango wana. Ondimi likambo oyo ekoki kosukela yo mabe. Po ngai soki train wana esareta kezali pona mawa ya nzambe pona mabondeli. Parce que namoni soudain l'air nazo beta vitre wana, train wana etelemi na se retrouver na se. Nzambe alakisi nga makambo salamaki pe a délivrer ngai ba mekaka mutu nyonso te. Nzambe a délivrer ngai. Alakisi nga ce qui s'est passé. Endeko wana na soni na ye ti lelo na monaka ye lisusu te. Kondima bindimela te, la parole de Dieu nous dit. Totanga verset au mobimba bandeko nanga poto comprendre. Maloba nzambe eza na motuya. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oyo nyonso tu elandi à part oui na non et comme hypocrisie et comme bindima ndima et comme kondima makambo na soni et koki ko yela yo mabe et koki ko zongela yo mabe kondima bindima ndima te et koki ko se retourner contre toi. Ceux qui osana nzambe te oza mutalo sambo te mabe koki ko yela yo po fungola ki porto ndima ki makambo ifalo ndima te. Kondima ka likambo pamba te, ceux qui ondimi likambo assumer yango, honorer yango. Po oyo zondime zo kangama. Milimo eza koleka, bazo zwa oui na yo, bazo zwa non na yo. Alors c'est dangereux po na yo ndeko na ngai. Oye komela kinge kokipe ko komela yo. Yango wana bandeko na ngai, mais bien aimé dans le Seigneur, makambo ze belo ezo komela biso na ba vie, toza lelo na ba problème misus na vie na biso, to yebi place e utate. Tam su ton ndima likamoko fale ton ndima te. Okanga eloko mo po ndeko na ngai tango zo ndima likambo zo sele. Tango ndimi likambo moko, la Bible nous dit ce que tu lieras sur la terre. Oh yo kondima na se, okangi yango ekangami likolo dans les cieux. Bandeko na ngai nazo rappeler biso eloko moko. Les cieux, Nzamba lobi dans les cieux, ça veut dire bah cieux est belé. Pas dans les ciels, mais dans les cieux. Ça veut dire que bah cieux est belé. Et bandeko nako partager na biso mukolo Nzamba ko pesa a biso grâce bientôt puisque nazo pesa moi enseignement ya comment prier ko fungola misu pona ko yeba ko bondela, ko yeba vérité. Cieux est belé. Avant ma bondele comme pas Nzambe Moupepe ya mabe zali ba cieux ezali ebele, il y a diable à vanda, il y a les princes de l'air. Il y a les princes de l'air, la Bible nous dit cela. La reine du ciel, bandoki bazali, il y a les princes de l'air, o bakanga kamabondeli, bandeko nako yebisa bino yango clairement. Prière, il y a Daniel ezaki arrêté dans les cieux. Daniel mosali nzambe na parole de Dieu. Prière, il y a Daniel ezaki arrêté et comment qui est pas nzambe directement te po diable a kanga ki yango. Ba ange déchu ba kanga ki yango. Ba kanga ki mabondeli a Daniel. Po nanine parce qu'il y a plusieurs cieux. Mabondeli na biso ba zwaka yango na ba ange ba ke nango likolo. Sauf si tu pries en langue. Si tu pries en langue et matimba la moko pa nzambe. Livre à Corinthiens ezo yebisa biso que celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Mais ce que semble la monoko nyonso mu nyonso ko yiko yoka mabondeli na yoko yiko zala arrêter surtout ceux qui ba kutio na oya bango na ko partager na bino mbala sima bandeko nanga mais bien aimé on a ki lelo pona ebisa bino yango yo ya motu ya bandeko nanga que ton oui soit oui que ton non soit non. Pourquoi y a na mabete, pourquoi y a na piège parce que ba oui na ba non, misusu ezali ba piège, ba question misusu ezali ba piège, ba mituna misusu, ba rencontre misusu makam misusu ezali tout simplement des pièges pour écouter ça biso na piège wana yondima pour bazwa accès, c'est donner l'accès au diable. Et ça ko donner yomoko pesi fungu, yomoko pesi nzela, au fungoli nzela. C'était ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment maté a oyo, été abiso
to partager yango to sunga bandeko e ko sunga bandeko mususu ko bomba ngo pona yo mon côté e pambola baninga pambola peuple de Dieu vraiment message yango moko e sunga biso e kangola biso na zana kondima ke mateya oyo ekote ya bandeko ebele oyo bazana ignorance na problème oyo ba sosola ba fungola misu vraiment que le Seigneur soit avec vous mes bien-aimés dans le Seigneur na lingibino de l'amour de Dieu kimia na Yesu Christ ezala na mabota na biso et moi je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs à la prochaine au revoir.